faute nyonso yanga me mpo nalingaki yo me mon plus grand défaut nakokaka te kobimi ça c'est que je reste dans mon cœur na papicho mweka tone nazongi yo ndakoma miso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosi ngai na baserment d'amour oyo ekomaka te pa ya nzambe te yo nyokoli comme si Bibiche mama oseka ozobude banani yango mpo nazwaka gasi na nsima kalunga te bango nde nakotaka Kilimanjaro à l'époque on me payait $1050 yo ozwa salaire wana c'est mon sang titre nango ezalaki mon sang donc yango wana na Kinshasa me na poto soki nakobosana te ezalaki fioti contre cour de grand wana bino na booleka na poto te Bible route des Oloba, moi si non l'homme c'est l'homme en cœur quoi il s'amagana moi si donc moi ça va être moko boy muta côté le melon nom de Jésus azate sorazani au nom de Jésus simba te obanda au nom de Jésus makasi te kolemba au nom de Jésus te au nom de Jésus. Et voilà, c'est bien commencé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de CPLA TV. Là, nous sommes dans le couloir du Star. Et moi, je suis votre humble, simple serviteur. C'est lui qu'on appelle Daniel Lebika. Lebika Daniel, autrement dit, les 4x4 de la presse congolaise, mon Balibio. Sur ces plateaux, je ne serai pas seul, je serai avec mon confrère, qu'on va essayer un peu de partager l'expérience de parcours d'une artiste comédienne, qu'on va essayer de s'échanger, partager, d'exciter, parler de l'actualité, tout ce qui se passe ici à la ville province de Kinshasa. On va vraiment discuter avec mon confrère Guy Jombemba. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Les lots vraiment te ressemblent, Bikissa, moi, ici, dans le rythme toujours, il y a couloir de star. Ok, c'est ça. Non, c'est pas la mingi parce que Mtouyambi a zappé responsable. La famille, donc, ton son est très calme. Voilà. C'est ça. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, avant de commencer, on va dire un grand merci à notre Dieu, lui, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a fait vivre depuis ces années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui en vie, en bonne santé, en équilibre. Merci à lui. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à ces grands messieurs, ces grandes dames. Vous nous suivez de partout. Un grand merci à vous. Il s'appelle Anakli Kodia. Si nous parlons le même langage, on peut déjà faire entrer notre invité. Déjà, question pour nous de partager encore l'expérience de son parcours. Maman, bonjour. Mbote. Mbote. Boni. Bonité. Nalina te mapembeni awa po. Awa namoni bato ba okota po basomba biloko. Voilà. Oui, Nangolo à Tata Nzambe biso sa yesu mawa trop. Yaki je n'appelle si on botte. Oh. Maman Moseka. Voilà, comprenez, c'est l'ambiance dans notre plateau. Ici, nous sommes dans le couloir de Star, là où nous sommes devant notre maman, la Star. Vous avez compris déjà, dans la image directement, il n'y a pas vraiment, il y a qu'on s'est présenté. Je ne sais pas si maman a repéré qu'on s'est présenté parce qu'il y a banamo amiki botami. Maman mi bambiaka ba yebi na bango même si ba yebi musu bazano dans le noir je m'appelle moi Maman Moseka, artiste comédienne abino oyo bolingaka na ba oyo bolingaka te, donc je suis là Maman Moseka jusque là dans un groupe Simba et pas ya président Lombe na kotaka pe na banzonzing elongo na baninga, donc artiste complet quoi. Voilà. Donc, artiste compris. Donc Maman Moseka, ils ont vrai nom na yo. Tes vrai nom nanga eza Bibiche. Muto telemiawa ayebinga bien. Donc ayebinga bena na sama ya mbula. Voilà. Ana sokola na bikini donc ya gijo. Keba kuna courir là. Keba courir zaka yo Bibiche. Kokwa za wapi? Donc grand frère ya camarade nanga to coller ensemble. Donc depuis bon moi na quoi. Donc Bibiche nous a vrai nom na Moseka. Bibiche vrai nom ngai. Moseka source ya provenance. Prénom pardon. Bibiche ne vrai prénom nanga. Non ezali Nduki Joey. Donc c'est ça. Parce que Moseka provenance nango eza euta. Euta kaka na musala nazalaka na kombo moko boy na bosa nango. Potonga na yaka Simba. Na yaka na tonalité bangala te. Nazako jouer lokola basuku batabandundu. Alors nazana kombo ekenda banda pe tonalité ngo na longola ngo ekenda. Nazalaki na kombo moko boy bodonde ayako pesanga kombo ya Moseka. Wana bodo azaki vice président na biso.
nde nayaka kozwa kombo ya Moseka mpona joaka mama ya bamapasa Sila na Sonia à l'époque na ba 98 yo na obotami te nani wana te ye na obotami wana le président Bodo ne abatisaki na kombo ya Moseka te abatisa nga te apesa nga nazwa bateme na nzai malamu bona monde ya comédie voilà abatisa ite apesaki kombo nalinga mo bateme kaka na kota bonzambe apesa ine ka kombo ya scène on recevaki yango comment oui na bon apesa ikombo tuvaki yango te yo moko nini apesinga Moseka sala mutu te mutu nda sala kombo ezwa ampleur donc musala na nga donc akokai ne kopesa nga kombo moko ata Jésus Nzambe donc on eza emballage contenu neza contenu nango soki ezalaki nango te donc emballage elingi ezala nile sans effet donc na ngolo Nzambe atia kati na ngai na talent oyo atia kati na ngai yango nasalaki ke kombo wana lelo yo yebango bobenga ngai na mon vieux Guy Jombemba bobenga donc c'est ça et depuis 1993 nous lobi kala wana ya botamité comment t'es motivé 98 wana kala vraiment maintenant comment t'es motivé ya robanda osala théâtre lo ni motivé que ezaki papa ezaki ndeko mo bande ko sala musala na famille obinga pe na ozala lokola ito fandeka na TV monito ezaki ni en tout cas émission oyo nani loka kosa te Aimé Mpungwa yebi, Yagi Jombemba yebi, Aimé Kolise, do ba yebi, do na bo mwana na ngai na abongo. Na zaka ko imiter badanga. Biso siko to kende na Carrefour de Jeunes. Wana Jiclo Ngadia Ngadios, bango bazo sala déjà ba théâtre. Na yebaka l'époque tokota na Carrefour de Jeunes papa simbanga ya na kota asimbi okoti siko na terrain mo bazo beta voler wana siko ngadia na ba mangwa ndenge wana na ba vie mbalio ya Freddy baza mama mbalio mais vie Freddy bazala wana ba jouer le moko balobi mwana moko bo citer les 4 points cardinaux pour ngadia da za kokate ngaka na courage na kota wana ba âge moyen pesa ezate do ba âge moko mukie ba 9 ans vous comprenez tant on a kota ba tuninga ina bi est ouest nord sud ba tuninga da bi cardinal malula vous comprenez banda wana do na banda théâtre moko boye tala kaka et loko ngezaki iné alors nzamba sali ke do makoki ya ina loko ezalaki te na ke na ina ya elombe donc na sangisi iné na ina ya elombe yango esali boye voilà ina elombe ne sali boye est-ce que si vous avez un mot à dire na président Elombe okoyebisa nini merci papa merci papa et loko eleki merci ezate voilà là moi je vais souffler un peu na pesa maloba pa ya mukubwa na ngai Guy Jombemba wa zwa maloba moke amema moi star na biso likolo parce que tam star azoloba ayebiti azobetela mbula donc c'est grave hein voilà en tout cas à cause pété alors na makambo eza réel peza na vie na ye mais ngai mimi na rotuna ye abanda ki théâtre après avoir un moment ye abanda avant bakalunga mais après avoir ayeko bunga bapesa ki suspension pour kalunga bima ou bien akima ki moko mais expliquer dans le wana to comprendre voilà non na simba na tikala ko zwa suspension te na yaki kokuta na mopanzi mobali ya libala o bible ezolobi l'homme quittera s'attachera donc mobali na ngai vi komona monde na biso ya exposition koleka na télévision aboyaki alingai mwasi na zana na cachette lokola pe confiance basengaka te bameritaka yango ntan wana nyonso tu lokola lingaki nanu te nasalaki tu na mérite confiance yango lelo atikaki nga nazongela mosala donc lelo ndenge aza wana ata moni nga na otambola na minuit na vie de loin na minuit to na ya gijo to na nani to ayebi kaka mibali baotambola to basi baotambola parce que je méritais nasengai confiance te parce que eza pasi kotika mwasi azala exposé bongo donc c'est ça eza bongo mon vieux Guijo na libala nde mutu esengai bongo le temps mpe nalobai nabota nanu po ntango na osisa kobota nazongela mpe mosala do yango wana eza donc clôturer no déjà kobota bon soki nzambe alobi apesa parce que bible ezoloba bana baya lipamboli moko ya lipamboli kowuta epa na nzambe mais na suka naza na misato baza ameshu mabela autrement dit Rosette soko tali ekelamu wana non nakumisa nkolo nzambe pena pesanga bana oluli donc ya mibale Miché ebengo
Donc un beau garçon sotalier au Luli. Il y a Misatou Maria Cardozo. Donc na soukana wana na Misatou. Papa ça a confiance par rapport il y a botosi, il y a humiliation wana. Na mérita qui confiance parce que malgré mindele bazolo babiso que moi sina mobile il faut moi si atele ma Bible zolo ba femme soyez soumise. Pour mobile ya linga parce que zolo ba mari aimer vos femmes. Mobile linga moi sur se soumettre. Non moi sur atele misi mitu ba mi balé non. Donc c'est ça à mon aki na ba qualité nyon sur 100%, moi 75 kala na l'équipe habité. Kende sala musala no parce que makile za ko ganga. O bomba ngoti wapi muko na kufa na ebisi nkolo atuna nga moseka yo za ko cha dimite ozaki ko pambola basala nzambe te na ebisi nkolo pambola ingata otuna nga bongo talent na cheki kati na o utiliser ki te pona nini yango nde zalaki fond na yo ya commerce peut-être bien don na yo bien nini do yango wana yango tango tata tiki nga na lelo na koma ko evre na zo sala musala na nga moko na zomi pona nkolo po biso sa Yesu mawatro Yesu a solo o ya kufa ne kulus po lelo batu nyonso kaka Jésus j'ai pris tu pris où parce que Dieu n'est pas partout. Voilà. Ah oui. Vous avez mon Christ, moi na nzambe penda batemi penda ya mai na sekwi na nkolo na sala ke fort na tambo na kobanga nzambe parce que nangina lobelo mo na batu ba komo lobana nga na ibiteso eza mvutima na senga batu nanga ba onyonso balinganga bolimbisa no moseka na côté mpe na moi ba insanité trop là babi muto aza ko reconnaître lisumu na oyeba kotika mais oyo ondima ngote a demeurer nango moi insanité comme eko kota tronga na mona ko ngwa gagi nzoka diable linga utiliser lo lemo to pe bibebu nanga lo lemo nanga za pona ko adorer nkolo to pona ko pesa conseil et édifier peuple de Dieu ou bien batunyo so balandaka alors comme moi moko moi insanité moi nini en tout cas ba onyo so na blessé ki bango bolimbisa ngai ce n'est pas moi diable ya nene wana monete na maseke zongo satana te ako incarner ka kotika na kati ya mutu yesko bando bimisa misala na ye alors je ne suis pas là pour l'adorer n'adoraka le créateur Jésus-Christ de Nazareth le Dieu de tous les esprits c'est ça voilà malobambo kamukubwa bon Maman Moseka effectivement nena tuna yo pièce nini penza oyo esala yo koma lelo Moseka po jouer mingi mais na pièce moko oyo joua oyo santa ke pièce oyo e bengisi nga batebeli na nzela batebeli bakomi na posa na ngeza pièce ni bon eza pièce ya to jouer on a Sami Mokili na pesi pe mbote Sami Mokili eza pièce moko aye wana donc pièce moko to jouaka Maman Moseka nazalaki konyoko la bana ya ndeko nanga kufaka alors eloko mona betaka keno na yoki lo seba ya avion te tandis que na bidon na bimisa bozoba te quoi ki bosenzi ya bangala na ndenga mabete na fingi bangala basenzi te parce que je suis mongala 100% mbuza mabete mais mbuza malamu donc nalobaki na yoki lo seba ya avion te c'est-à-dire bangala ba mesani na masuwa ba itebe donc il faut yoka lo sebe beti pon wana masuwa komi prepo ekende sikoyo ngai na osala illusion ya masuwa na ya avion donc naloba na yoki lo seba ya avion te loko wana mutu no sa hôtel misango ya Moseka ozana biba fourmi na mutu donc pièce wana c'est mon sang titre nango ezaki mon sang donc yango wana na Kinshasa mais na poto ceux qui n'ont pas bossa na teza qui fioti contre coup de grand wana bino na bo leka na poto te bango po il faut to lo ba marambango po groupe simba neti nga na cassette na oloba po tango nzonzinga na plaire nga na vana na ndaku na nga na obota wana na obota na oboko la bana tango nzonzinga na plaire lelo na monde théâtre bato musuba koma otala oyo bandira siko biso to tekama na ba CD yo tekama na CD benga na tekama na cassette etungiso te tanu nzongi zo sala système yo zo bota na palais ata mukiete parce que nzambe lokola lingaka bana na etango Kilimanjaro liboseke deuxième kilima na kenda na nga casting te na kenda kotika milo ndeko na nga mwasi na kenda kotika ye alors Placide benga na sala casting te aloba yo nde na zao luka nde na kotaka Kilimanjaro à l'époque me payait $1050 yo za ozo salaire wana donc $1050 pièce mobimbo sali $1050 na za ozo à l'époque. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant au jour d'aujourd'hui et au jour d'avant, différence ces alliés, il y a autant là paiement, rendement oyo au bandé ko zona kala na siko. Musala théâtre za okufa. Ya okufa kutu te ba basi ba kotsa na libulu. Ba ozela ka pa una mabele pa ba na obwaka. Ba banda ko bwaka. Pona nini? To koma na musala moko ba futa bato ba $50.
oke ozwi $50 osape boni eza musala na yo obando boya kati wapi osa minene onga ifona luka nano manager na $50 ba miso luka ba manager lo bazonga na YouTube bazonga na bango na ba chaîne onga fo manager na ngande bo solo la elote on se comprend to kende kan ndenge mokili yango ezo mema biso on ne sait jamais nzambe mo ayebi nzela ni na tracer le mu comme si bibiche hein maman c'est ozo boudé banana ngo te na boudé te na boudé na nga mutu te po nga pene na za na nga eloko te dona eloko te naza eloko pa mobali nanga naza eloko pa bana nanga mais pas na bino na nga eloko te c'est ça. Mais il y a quand même les avantages aux yeux na théâtre. Ba avantage eza ebele na théâtre koye banana yo eza déjà avantage hein mais na kendaka bomo ba business nanga na sala ka boye moi ba avantage yango na mais salaire na théâtre za to ebi to ka ba avocat to ka na caché avocat za na nini obo benga wana bino ta ba français belé donc c'est ça voilà hein koye bana pe kokutana na pe na mama ni mama hein mama njo mama Mama Olive Lembe donc eza déjà loko moko boye markanga na vie apesa valeur na musala na biso oyo bato ba benga biso muta maboke ndenga na tuna bango maboke ngolo to ya mopongo nzoka de to na biso bato to sala ka art dramatique c'est ça mais na linina yeba Maman Moseka oui on s'est retrouvé na nini na théâtre En tout cas, jusqu'à là, Mouta s'est retrouvé dans le théâtre à Zate. Oya lobaki atemi si immeuble na mbonga théâtre lokuta. Loba dans business muso azo sala. Mais théâtre kake fouti yo boyo ke o sali ozui caché à $10,000 à Zate. À Zate. Loba peut-être moi film moko sala ki eza na norme moko boye. Peut-être ba fouti yo. Mais au pena na théâtre ke moi caché 5,000 okangi sikuno ozui 2,000 osomi lupango ate. Toko sa batute. Quand to bunda na pembeni moi pib moi boye yango wana ou bien batu musuba na misala na bango musuba sala ka ba ovimbisa ngo na théâtre mais théâtre à soi eza nango vraiment na mbongo te peut-être le long de batu ba mo fungola ba chaîne YouTube a fouti à se retrouver na moi 10,000 moi 20,000 moi 3,000 ça va c'est ba mise ba l'équipino. Bon, koleka biso oui, il faut on dima. Ba mise ba leki biso. Bon musicien bazako musicien sale loko na e ateki CD na e azui mbongo. Yo producteur aye. A fouti yo caché. Si ma producteur ke comme voit mana ba CD na e. Au moins moi différence yango wana. Donc yango wana. C'est ça. Nana tuna théâtre ngo yozo gangela lelo. Na oganga te ya gisho no. Ozo lobela lelo to lobata nenwa na loba ko ganga sona lobi okanga ta moi passe. Ozo lobal. OK. Maintenant loba po ba zone lombe. Po za président na lelo. Difficulté ni nozo ki poko kota batu na kata ba groupe à théâtre za vraiment ba difficulté hein. Siko difficulté ni yozo ki po se retrouver na groupe lombe. O esala yo passe. En tout cas, dans le groupe Lombe, dans a des difficultés, et ça, moi, passe. Mais, tu as un belé, tu as bien manqué belé, mais tu as pas manqué. À l'époque, il y a un casting. Pour que nous jouer devant, tout à l'heure, Lombe, on a la TV, on a la toilette, on a Kosolaka, on a la mouka, tout le monde a un bestra. On a la TV, c'est quand on a la TV à Mingité. On a plus de 100, mais on a des. On a pauvre Soukissa. Aza moko ya ba formateur ya phénomène elombe ya esobe pardon Soukissa akufa do bazoka ngana ye kaka nyonso na batikala bazate elo mo pe na loba ya gijo na Kalunga ndenge na yo kaka banda théâtre avant mais na Simba ndenga na yambai mais banda théâtre avant ba place mususu mais na Simba nde na ye akutakanga mais yango ndete bon nalinga nga débat wana te pona zwa gaz na sima Kalunga te Kalunga place wa gaz na sima nanga te muto ana nzela na ya kota ba yo menga na kota bangala pe mingi bambunza na mongo te mais osaka ouvert par Kalunga koya na e opesaka espace oui aye bien wana siko eza question otuna e ngana ko ndima lamso na ko bakisa be piste et bebisa biloko alors ye mutaza aza mieux placé pour répondre question wana donc na benga ngende ko nanga wana c'est ma frangine. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire l'évolution, il y a théâtre ici dans la ville-province de Kinshasa. Ozomonango le lengeni. Évolution à théâtre est que nango bien. C'est un angaka, ils ont ligamba soubassement. Et là, on a le bail ligamba socle. Toye bakaka kolongola nanu, tocha fondation qui toko théâtre et téléman. Au théâtre dans nango okufate. Car tu combien de causes, tozi mécanicien to tient na théâtre, aza télégénique. Tozi mungano to tient na théâtre, aza télégénique. Tozi mutaza na mabel aza mabelégénique.
aza lolemo génique donc nyonso ekomi génique. Donc lelo soki bazozwa bato ya théâtre bazotala par rapport à aspect physique, c'est ça? Aza nsima génique bazwi ye, aza mopende génique bazwi ye, donc ekomi bongo théologénique ekomi ka bongo. Ok, biso tant toyeki na mosalo na oyebe lombe ayebisa biso abi mosalo eza lokola bilanga café olo nango lelo obuka lelo après 5 ans 6 ans mais lelo bango bakomi nango bilanga ndunda. Alors ndunda keba etekamaka awa pe mokolo moko lobi emona ebebi nango mais café ezalaka exporté balobaka bongo bata français donc bamemango libanda mboka. Donc c'est ça l'ité ya wana yango na gardaka vraiment mosala nanga jalousement. Donc toza pena formation pe lombe biso même na Kinshasa awa so ozole ko sala te muta maboke te ya sala epa elombe donc moi eloko wana pe toza bongo donc l'union apesa biso tolinga ko brisa ngote tolinga to tambola na lokolo na ye pourtant on a bima boye actrice elombe alors so sali mabe e ko retomber sérieux alors tolinga to tambola na droite ndenga la biso. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'artiste, comédienne, Nebozoko évoluer, est-ce qu'il y a de bonnes relations entre yo na baninga mususu, ya ba groupe mususu, évolution na bango, maram na bango so etambola, est-ce que bozana ba terme ya bien? Bon, le roi tozala bande côté, moi na yeba makam na bango ezate, mais nazalaka na conflit na mutu te na monde théâtre ba yebi. D'ailleurs bana nyonso mibali na benga bango ba yaya. Il y a un tel, bana basi pe ya kingani. Pour na théâtre ngana komo bota bato belé. Donc na benga bango ba ya. Ya c'est-à-dire que azaya na nga ponga na mukolo. Na mukolo nde naza. Voilà, tu as eu quand même le temps de voir le président Mundweri. Bon, nazai na voyage problème ya vika wana na moni été. Nazai na voyage banana ye 4 jours en goyo. 4 jours en goyo. En tout cas ndengo il faut na lukaye na monaï. Okai quand même sangwane déranger. Ezwa kinga parti ya mokilo esika nazala ki kuna nde na yoka ki alors que to tourna ki na bilo moto za ko sala to tourner lelo après 2 jours na voyager. Nde na yoka mamboana donc esaninga pasi menzamba lola lokola bombier déjà mamboana seleki na. Là c'est très bien. Bon ba sangoye mamani. Mani toza mani tutokuta na ina ye to sala pe mo émission mo mukie to zala ina ye mani tu wana nyongo nanga. Ah oui, Manito solo la bon, na yeba batuni yo question ya moto bino bozo belisa. Aza monene mingi. Question batuni yo. Mais na moni ke Sony sala magi na ngalema. Sony penje sala na ngalema. Ba comédien ba bundi na siri e komi na matoyi no parce que internet e ko sarate moto nyonso moni yango. Bana na ba bundi. Hein? Bana na ba bundi. Yo oyebite? Na ebite? Ah. Ils ont décanté. Oh. Il paraît-il Balo Sanzo na Chaka Congo bazoko acquise et sobé ba fingi ekutu parce que so bazana groupe ya ba sai pe ba vie masum de blindé. Na on na yeba tolini no kopesa parce que so ba bi théâtre ba mo nango désordre par rapport à makamunyoso. Ba fi théâtre baza mobulu ba garçon théâtre bazoko ba confusion mabala ba tutina poto siko yoza mo sa libala. Te ba garçon théâtre ba kotsa ba confusion te ba se mabala wana nde ba se discipliner bolimbisanga ba discipliner sexe na bango. Vous comprenez, hein? Tu es marié, respecte ton mari. Oh zolinga tamusa za leki na yo. Parce que balobi libala ezana ngona agité ndenge komi lelo lokola Macron a officialisé yango. Mabe ezate. Mais basi wana nde ba discipliner ba sexe na bango. Parce que tangu oza mobali no zana mobali na yo. Tangu yo bandi ko landa mwana batu wana bandi ko loba na lingi yo ye pa aza mobali aza ke côté. Bible route des oloba moi si non l'homme c'est l'homme en cœur quoi ça makana moi si donc moi ça va être moko boy muta côté le melo nom de Jésus azate. Sorazani. Au nom de Jésus simba te banda au nom de Jésus makasi te kolemba. Au nom de Jésus te au nom de Jésus ti otombe. Donc c'est ça. Problème ezali que non basi wana ba discipliner makambo na bango soki oyo aza na ye libre alingi mobali ya théâtre mabe eza te mobali ya théâtre pe oyo aza libre alingi mwasi ya théâtre mabe eza te bakosaka nde te ke toza na processus ya divorce ou bien aza divorcé oyo vandisi mwana bato awa ye pa pesi motema ne nsima mwasi wana komi kosilika ekomi rando basi ya théâtre babotola mibali ya bato babotola mibali ya bato te mibali wana nde bayaka na lokuta onyokomi na mwasi na yo na poto ye na mbongo mwasi atindio ya projet na poto bosala makambo na famille na bino yo komi kolinga basi ya bato ya théâtre na Kisasa awa mwana wana pe ya théâtre alingo na bolingo asola fongoli motema
ozomona problème ezalaka wana. Est-ce que yo le logo permettre moi nous et moi ça à théâtre? Non, permettre en te pour théâtre za ko kufa. Lelo théâtre komi benda bote bandi oliambanga bendi bote mwana mwasi il faut la telo ka mukuse il faut tika mabele ne polele atako la mabele polele zate faut tika bongo na lo bango zate mo seka po za marié il y a des femmes mariées au ba sala buzo bebele ko lekata bano baza o za femme seule o na balité mais eloko eleki ko banga nzambe zate tango zo sala bongo et après éternité no ko zala wapi. Donc c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs. Moi, Gini, n'est pas serré. Il oppose les gars, bon, vraiment mis encore bébé. On rejoint Mbatana Lingala Moko. Vous comprenez? Dans la Gini, n'a pas tambo la bébé, n'a pas bébé na yo. Benganga yaya to benganga sœur, ko benganga mère te, po mère ngo ba banalisango. Et ana ngo mot français. Mais ba ko benganga mère. Neni. Voilà, mesdames et messieurs, là c'est la maman Moseka. Vous avez compris, nous évoluons petit à petit et lentement toujours dans notre rubrique. Là nous sommes dans Couloir du Star. Nous évoluons avec notre star Oewapi le Tundima, il est le top sombi qui s'amakan ici. Topanzanteke par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa dans le noir et de le ramener dans les éclaircissements. D'habiter Malobombo Kayo Mokie. Bon, awa toza liboso. Il y a Dona Marceline Kabelo. Kabelo ya solo et pas ya Dona Marceline. Bona na numa kele tenga mama sika na lobana nga vérité. Ya ona ebisa ba to so za na mwamba suna yo eza na ngoni le sans faut pas kozana ngonga te. Na groupe Simba ba yebinga. Nga so likambo eza na lobby na nga na kei. Donc oza prophétesse. Pozo mo nzambe mingi. Ali kama prophétesse sans moi na nzambe faut te nzambe na partout ko bomba été parce que lelo ba doje comme ko fongwa mama ikari ba obanga te bongo yo bomba yesu pourquoi na côté linini na fuka mela balle pona zwanini donc Dona Marceline Kabelo ya solo azaza partout azana ngaba na rond-point ngaba azana victoire na bibi play azana lemba na bandal na Chibangu na lemba côté ya Igota Nzamba face azana na matete na face à galerie Somida donc azama partout quoi na zando munene azali azana matadiki bala donc azaza partout parce que te kabilo ka bien pe batu baloba Dona azana Kabelo cher côté moins cher te ateka reloko solo bato ba yebi Kabelo ne sala publicité yango moko la teka benga batu oyo bana ko finga batu te. Bon, est-ce que aux ana numéro tant musu mutaza musika ko se référer na Dona Kabelo? Dona Marceline Kabelo na opesa numéro na ye na zana ngo na mutu na ngo te pona na mutuka numéro mobile nanga. Yango na kanga na mutu Oli mobile no mingi o bona lingete nde na zanga na numéro mobile nanga na mwana nanga liboso Rosette Ameshu Mabela. OK. Zana pesa numéro ya Dona ye yo numéro na ye ezali 089 55 24 604 plus 243 89 55 24 604 wa numéro à Dona ya mamo sekeza 081 19 13 274 soko benginga ochelinga mwa code sanga bien na nga ya obonga te matolo direct o mais faut osenga kati obozela na titre posthume na oyeba tempo ils appellent le loté wana na 95 ans on s'en comprend moi 50 moi 100 et ça la bien la somme moi bana ngapelo sobalier toza bande on a bino sobo sungi biso mabe zatin c'est une dernière question pour to chiter na ina yeba est-ce que ndako na yo na musala yo poni po musala eza ko tambola o se partage ka ndenge nini o pesa ka papa motema pasi sute na pesa ke motema pasi te pona tikaka nyonso na lambi biloko mobali nanga nazana pe na bonne oyo azo secondenga na mbetu te ao secondenga na bana azo secondenga na mwako sukola basani mwa nini mwako tia propriété na ndako mais oyo esali intimité na ngai nga moko na suimakango du début à la fin po ngande mukolo ndako ya gijo nini kana ngai ya nyonso ti ko traiter mobali nanga koyeba ko bongisa moi chemise so moi bouteille longwa ki obongisi koyeba ko repasser moi ko repasser obongisi ko sokola ba dessus ya mobali na yo ko bongisa moi ko bongisa ki veza soin alinga kota na douche boza moi kitoko li na yo feza propre ko bongisa ko tia moi poudre moi nini ko moi sende o met tout. Voilà. S'il faut dire un mot, na ba téléspectateur, na ba Nyonsoni, na Sepela TV, na Couloir de Star, est-ce que vous le banine? Balobi Sepela TV nde makambo, Couloir de Star angoyo.
Moseka pas l'équipe opesi opportunité oya leka na couloir des stars donc balobi awa soko zala osala no musalo na star to leka te awa na Sepela TV donc nzambe zo lokumu seke na za moi star et moi mon nzoto quoi yango bakanisi nga na couloir des stars na Sepela TV e botala tala bo s'abonner botala la chaîne Nabino Yangoyo Tokos. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Couloir de Star Télévision. Vous avez compris avec notre rubrique, c'était là la star Moseka. On a eu à parler, on a eu à s'échanger, on a eu à partager encore l'expérience de son parcours. C'était très bien. On est ensemble, il n'y a pas de souci, et surtout que tous ensemble pour un seul but. J'étais pas seul, j'étais avec mon confrère Guijo. Là, on a eu à tenir compagnie ensemble avec lui pour voir comment on peut amener encore notre émission dans les bois et surtout dans le calme. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros pour parler de notre rubrique. Oh, bye bye. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même biso on a 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Faute nyonso yanga me fona lingaki yo mais mon plus grand défaut na kokaka te kobimi ça c'est que je reste dans mon cœur papicho moi katonné nazongi yo ndako miso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosi ngai na baserment d'amour boye ekomaka te pa ya nzambe te yo nyokoli